Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya, bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents, ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolina lisu ozala yo mokote, papa, boya, to katalien wana, tozana no ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, to zala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladi moko, ebomaka malembe, okokufa mala moko te, oko souffrir, eko bengela ba maladi ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Joyce Decor est une entreprise basée à Londres et spécialisée dans la décoration et l'art des fruits, des buffets froids, des salades, des créations de mariage et surtout d'événements très élégants et sur mesure. Quelles que soient vos envies et l'ampleur de vos projets, que vous soyez professionnel ou particulier, Joyce Decor répond à toutes vos demandes avec efficacité, créativité et méticulosité. Le tout selon vos souhaits et votre budget. Joyce Decor imagine et crée tous vos événements, que ce soit dans le domaine privé ou... Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Votre maman Lekia, bote bele bisika bisubino, Nzambalo lae bako pambola bino, bonne année 2020, tout doit changer, voilà, chaque année photo me maka likamba bien, ma bête o boya, tozo me makara, bolamu na bolamu, bande konangai vraiment ba yenge, bisika nyoso bisubino, boboto, bondeko, na ba décoration catholique, shalom, na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika biso bisubino, tolobi kintoadi, na ba kintoadi, ba bonsoir, ba bonsoir, ba bonjour, ba bonjour, na ba abonné na biso, na ba oyo, nyoso ba lingaka la danoise, sans oublier na ba oyo, bazo s'adhérer, ebele na live together, ezokende kaka likolo ezo batakaka escalier, vraiment Nzambalo la mona bino na confiance bopesaka la danoise, voilà, toye ko solo la, tozo la musakaka conscience, tozo solo na biso, vraiment na 2020, toko beta lisu sete makasi, vraiment ma lisolo muke me tolinde ezala ebele, et ça la bien, toko standinga mukete, wana sous les baobab, to relaxer, moi kopati, café, vin blanc, vin rouge, et les canango, toko standinga mukete to mela, ba chef coutumier la biso, respect, lungui la ezangate, et ça la toko standinga na bango, bande konangai, ba mama tata bande kotozo solo la, vraiment bozo mona photo wana eza liboso na bino,
ba photo wana soko ozwi yango zoom yango bien bozomona wana babenga yango sous-vêtement babenga yango string eza ba caleçon oyo bana basi balataka bana basi ebele balinga kolata yango soki balati jean voilà ezalaka bien na jean parce que na jean ezala vraiment bien te que soko lati sous-vêtement et dessiné boye lokola ba mama ya 1945 hein voilà donc voilà quoi yango wana et comment modèle wana ezalaka bien mais ezala vraiment respecté na collant parce que na collant et moni edendisaka moi derrière à moi si hein so za nango moi mi ya moi minene quoi mais na côté ya bon ya jean et ça la bien ne bon moni ba string wana bandeko na ngai na ba string wana soko tali bien au mona elongi ya pasteur donc pasteur alati ba linette pasteur ya église moko quelconque oyo bayebi pasteur wana botala niveau amemi bandimi na ye bandeko na ngai eza pasi l'ignorance tue yango pe balobi la répétition c'est la mère de la science biso tokoya kaka malgré tozoyebisa bino bofongola misu mais bozoyoka te bato ebele balalaki na bandako te même bato wana ya église ya pasteur wana balalaki na bandako te na nuit ya le 31 bango nyonso balalaki na baeglise balobi ke ya foto se tolala na église tongo etanela biso na église nzambe asala to matata okende na mbula sika eza nango mpe mabe te eza choix ya motu na moto mais la danoise nga na préféraki nalala na kati ya ndako na nga na prier nde na kati ya ndako na ngai donc ndako na ngai ezala église donc na prier parce que nayebi que quand je prie dans ma maison na nuit wana ya le 31 donc na bénir ndako na nga na bénir bana na ngai na bénir mobali na nga na bénir bilamba na nga biloko nyonso ba bien na ngai na ndako na nga na tchongo na sepe na ya bénédiction ya bonzambe sikoler na koti les premiers na bandi vie ya sika et puis à partir ya butu na bandi kotala mabe nini o bato ba reprochaki ngai bolamu nini o bato ba kumisaki nga pona na 2020 na kota siko na bolamu wana na tika mabe par exemple na kopesa un exemple ya bolamu moko bato ba reprochaki nga te mabe moko bato ba reprochaki nga o ba na lobi pe na tiki balobi la danoise soki bato batie ba commentaire par exemple ba fingi yo na YouTube yo ko zongi sarate mais bloquer ka mutu wana o bloquer ye asala nini akotaka apesa sous ba commentaire te vraiment esala ngai bien na zwi yango sikoyo soki mutu a fingi ngai na zongi sate na bloquer kaka akena ye voilà donc c'est ça na moneki yango bon na ndo finga lisute parce que naza mutu mo pesa ke ofingi ngai na ba commentaire na zongi seliope mais siko na ofinga lisute na bloquer yo moni mabe wana na tiki yango mais bola mo pe bato ba yesa ngala danoise continuer boye olamsa conscience ololongo la célibat na kati ya communauté vraiment continuer nango esungi ezosunga mais problème ezapela la danoise vraiment multiplier ba publicité pour na ba papa ebele bazana bango bata réseaux sociaux te mais kata koleka na ba salon de coiffure na place bakata ba suki ba place ebele ba marché ba magasin tika ba sala ba leaflet ba publicité tika pour na ba papa penza ebele ba na solitude mais lokola bakota ba réseaux sociaux te bazoyeba te osunga bango travailler pena makasi na koti na idée wana na 2020 pardon na retravailler na yango yango to ekolamisa pe conscience na ba mama oyo bakena ba église eza mabe te mais kolinga te ba manipuler na pasteur kolinga te okoma esclave ya pasteur kolinga te ozanga donc osokola mutunda yo pona yo donc vraiment que pasteur alobi eza eloko nyonso kobimisa yo zokwarie kaka akosa yo c'est la vérité amemo na gauche ozondima kaka aveuglement yango te bakoki kosokola bino ba cerveau te boza bato jamais basokola bino ba cerveau linga osalela cerveau na yo oyeba ke eloko oyo eza mabe eloko oyo eza malamu pasteur oyo bozomona asalisi ba string
ata bino moko eloko babengi sous-vêtement penza babenga ngona nous sous-vêtement cela veut dire que ezali eloko moko eza caché eza eloko moko te ke fo batu nyonso bamona yango mais papa na biso a permettre que batu nyonso bamona ba sous-vêtement ya batu donc bino nyonso d'église akomi kotekela ba mama ba sous-vêtement alobi ba mama nyonso o babotaka te so ozobota te oza na problème ya kobota okei kosomba sous-vêtement wana allez sous-vêtement wana badesina elongi ya pasteur botala na niveau tozokoma ba peuple congolais ebongo sous-vêtement wana ezali prix okokosomba moitié lopangu na kingakati bomoi na kingakati wana bakote bakingakati donc prix ya sous-vêtement wana tchengo cher moko akosakana te sikoyo alobi na bato ke okobota soki olati sous-vêtement wana oyo badesine ye bandeko na ngai cela veut dire to analyser bien to mitia mpenza totya na opeya mayele na biso na se yo olati sous-vêtement soki lelo olati sous-vêtement badesine serpent ekokoma ataka elamba badesine serpent keba esprit ya serpent ekokotela yo keba bato ebele babanga so bamoni kaka elamba badesine serpent ou bien badesine squelette mu nyonso azobanga nakokufa bien bon lelo pasteur sikoyo azwi elamba adesine bandeko na nga elongi na ye ale bato bazosomba yango eske wana ezali buzoba eske ezali bénédiction eske ezali nini mutu na mutu amitopose question azwa part ya vie na ye azwa part ya soki amoni yango ke eza bien tozozelo na bacommentaire soki omoni yango eza mabe tozozelo na bacommentaire même si ozobota te bandeko na ngai à quel prix eske na prix ya boye yango mpenza yo koluka bana eske yo kokoluka bana na modele ya boye osomba caleçon obanda kolata bacaleçon sikoyo oyebisanga bacaleçon yango fo osomba yango ebele mpona par jour mpe mwasi akochange même 2 caleçons okoki mpe kochange 3 caleçons sikoyo oyebisa ngai na modele ya bacaleçon ya boye bandeko na nga elobi nini mpona yo elobi nini ndeko mwasi otambolaka olati caleçon ya pasteur ebina bio mpe mobali mpe mpenza nazoloba bozaka mpe na mwa baautorité na basi na bino bakendaka baeglise mibali ebele bootika balesa le koma mpenza yo mwasi no ya ye na ndako azolata caleçon ya elongi ya pasteur donc yo mpe mobali na butu mpe olongoli ye mpe caleçon wana ozomona elongi ya pasteur oza no mpe à l'aise bandeko papa atako booluka mabota bino boolukela mabota ngo na modele wana mabota baluka yango premièrement na bonzambe deuxièmement oke pas docteur okei pas docteur et pas gynécologue ou bien mpe okei toza mpe na médecine traditionnelle bamédecine traditionnelle eza bapasteur badiaboliza bamédecine traditionnelle ekoma oyo bamédecine traditionnelle eza kindoki eza banganga bandeko na ngai ezaka kinganga te eza banzete oyo ezosenga ke bakisi presque ebele oyo bomonaka oyo badocteur bapesaka biso basalaka yango na banzete yango nde bakoko na biso bandaki koutilize ozobota te bakoki kozwa le mosusu bazwi écorce ya nzete manga bazwi batuti yango basali yango lokola jus bapesi yo meli ntango mosusu bazwi boye bazwi eloko boye bapesi yo c'était pas la sorcellerie lelo bapasteur badiaboliza biloko wana nyonso mpo na bango basalaka bamiracle na bango lokuta bamateya na bango lokuta mpo na nini biso bato tosouffrir yango wana yo mutu ozalaka sans discernement bakoyebisa yo osala boye osali ti bapasteur mosusu bandoloba na biso tosala batatu ya bakombo na bango na banzoto j'espère que naza sir bato mosusu si basala batatu ntango bamusicien baoloba sala tatu akombo na ngai oyo eza diabolique mais il y aura un temps
tokomona bapaster mosusu bakotinda bato basala batatu ya bakombo na bango na banzoto. Et puis bacongolais tellement buzoba eza mingi, incompréhension ezalaka mpenza te. Tokomona ebele bakosala ngo. Bandeko na nga nyonso wana mpona tozoluka nini. Bandeko tozoluka nini vraiment au juste. Tozala pe mayele te. Ekokute biso nini kozala mayele. Ça coûte quoi? Bandeko na nga ezokute lo motin. Tozala nde mayele totika buzoba. Ce n'est pas bon. Sikoyo nde mobali oyo azoteka bakaleson na ye ba string. Et bon, pourquoi pas botuna? Poni ali koteka bakaleson modinda te. Ya poni kaka asesaka modèle ba string. Yangwana déjà string eza kaleson moko eza mal réputé. Allez yangonda poni. Parce que beaucoup de prostituées eza kaleson ba prostituées te. Mais beaucoup de prostituées bango balingaka mingi kolata ba string. Ale yango pe pasteur aponi pona alatisa bandimi. Bozomona te kazomemela bino déjà esprit ya prostitution na kati ya vie na yo. Yo muto ndimi kosomba kaleson wana olati. Ozomona te ozolata penza esprit ya prostitution olati yango omemi yango na kati ya ndako na yo. Na mwana ngo kobotama. Est-ce que mwana na kobotama? A ozala penza mwana ya normal? Mwana vraiment wuti pa ya nzambe? Ah oui, tu n'es pas tata nzambe? Non. Vous avez un enfant diabolique, enfant moko, donc je ne sais pas. Yangwana biso toye toye kolaksa bino, bosa l'attention. Babilo kwa boy, kosomba te, kolata te. Mwana utaka na kidiablu boy te. Yango bozo mona bozo koma ba mari de nuit ya ba pasteur, ba mari de nuit ya banganga. Bozo koma na ba vie na bino, pona nini? Pona bilanda landa etali bino biso toeka ko conseiller bino mo bomoni preuve à l'appui yango wana kaleson ya string pasteur asali yango atie longi na ye ba papa bo sauver ba maman parce que eza malamu te ezali pasi na mawa bo sauver ba maman bo partager vidéo bo s'abonner ebele na sous les baobas bo aimer vidéo soki o sepeli o aimer vidéo soki o sepeli te oche na yo na se nyonso tu esalaka bien pona epesa biso correction to yeba est-ce que makambo tozoloba ezo sepelisa bino ezo mema bino na bosolo tozotambusa bino malamu ou bien mabe. Bandeko na nga nalingi bino mingi mais ezali pasi. Bandeko ba pasteur botika konyokola ba fidèle. Botika konyokola ba fidèle eza malamu te. Nzamba kotuna bino poni konyokisa batu pasi. Pona nini komema ba pasteur na ba fidèle na pauvreté. Bolingi bandeko ba fidèle baza na mbongo te. E komi lisuko tekela bango ba kaleson na église. Bandeko pasteur yokela baninga mawako. Okomi pe akoteka siko ba kaleson na kombo na église. Vraiment ozomema peuple wapi. Ozokende na bango wapi olingi kosukisa bango wapi bandeko na nga. Bandeko bofungola miso bofungola miso botika buzoba. Mutu amema bino na buzoba te. Bozala mayele soki ozobota te kende komona gynécologue na yo akosunga yo. Bakoki koimpose yo pe bana bakoki pe bazwi pose yo pe mwana bakosala ba méthode comme ebele toboyi te ba prière ezali mais prière c'est prier entre dans ta chambre senga nkolo apesa yo bana Anne na Bible tango abandeki kosenga mwana bomona epai Anne alateki kaleson batie elongi ya pasteur botanga pe Bible te bandeko na ngai. Bible ezalaka bien, Bible eza na ba révélation, Bible eza na bosolo. So ozotanga Bible na ona bosolo okokota na buzoba wana te. Ana ndaza exemple na Bible. Ana za exemple munene na Bible o bato nyonso balukelaka bana ezaka Ana. Bomona ki pai Ana alati kaleson batie longi ya pasteur na ye. Pourquoi buzoba boy?
Pourquoi bazo sokola biso ba cerveau na modèle aboué? Ba melisa bino ba ma ya savon mabe. Ba melisa ba lesa bino matiti. Pasteur asubi ameli. Oh ozo bazo purifier nzoto. Bo bandi o mela tina masuba ya ba pasteur. Vraiment bandeko. Ba papa bolamuka. Papa zala autorité na kati ya ndako. Ozo tika mwasi na modèle aboué. Ata ko luka mwana ngo. Ce n'est pas na prix nyonso tout. T'es quand même. Biloko msuba sala ngo te vraiment bolamuka. Wana la danoise vraiment bakalate ba émission na biso ko zonga penza ya ba air ebele. Bota la kaka ambiance ya ba fête et memi biso moi na ko ba temps vraiment ezana pena ko zo malamu te mais bakalate ba temps ezo zonga nango. Nzambaza na contrôle. Vraiment la lingi bino mingi na ngeka na ko laksa bino comment les pasteurs nous manipulent et puis bino mo bomoni na ba veiller awa batu nyonso balala na banda kute mais l'air balali na banda kute bande ko na ngai basambeli ba bande ozonga na nzela ba bandi déjà ko tongana omonaki ye omona na veiller ndenga lataki omona ndenga latisaki bana tala kaka yo mto uti veiller ko zonga na église na nzela bo bandi ko tonga ba mususu ba latie ba musu ba bomi na ba silike na ba bima ba silike ni bali na bango parce que ngeka kilamba sika kelala kendo lakisa na buto le 31 ngafona lata kaka boye ebele ba kende ke église ba ndeko na nga bondimelanga ba koti 2020 oyo na mabaku na kotonga donc après kaka veiller wana ba bandi kotonga bandeko na ngai eza somme na mawa koleka kutu ba o bazali na bango na ndaku basambeli na bango batie ndaku na bango na prière ba purifier ndaku na bango makambo nyonso elekaki tokos. Vraiment nalingi bino mingi bandeko na ngai bozala bien bisika bozali nzambe apambola bino amona bino azala na bino na butu pe na moi tolingi bino mingi bozala penza bien nzambe alola asala ya minene na bomoi na bino. Allez, botikala malamu ba gros bisous wana la danoise. Bon boye ebele nyonso alinga contacter la danoise pour na live together ezaki tozolongola solitude na société na biso obengi ngai na 0044 74 voilà 74 59 62 52 17 ozwinga mbala moko to sololi inscription eza nango ofele obengi la danoise tokos. Voilà. Botikala malamu. Ba love bisika nyonso. Bizwi bino. Nzamba lola eba kobatela bino. Botikala malamu. Bisous. Bye. Ngayoyo. Nazoluka masinga yoyo. Sokolo takinga na loto. Mama ya katolingana na biso. Tomona ba parents na yoyo. Ton futur mari na yoyo. Sokolo takinga na ndoto. Mama ya katolingana na biso. Tomona ba pasteur na yoyo.